Bon, oh Tindika, Yemoko en live depuis Mbujimai. Nafandi na bato belé hein, donc ba fan na ngai Mbujimai ba bengisi ngai. Na yeba ka teke na aimé awa na mboka oyo, na yeba ka teke na suivi awa na mboka oyo. Na vraiment suivi. Ba vandisi ngai na dolia ba kabeu. Na zolia taba. O pena ya Mbujimai oyo na solo pena ya kitoko. Donc boyo ba taba ya Mbujimai da différent ba taba bandundu. Donc naza koto oyo. Ba information, je crois boyoki est belé sur Mbujimai. Na condamné mutute, mutuna mutuna ndenge na ye, botala kana boyoka botanga rappel biblette. Oyoka apôtre Moussa lobi que Jésus qui crucifié, na deux voleurs na droite, brigand moko na gauche. Moussa lobi que non, voleur moko na gauche, moko na droite. Donc, il y a la Bible. Qui dit vrai? Voilà. Donc, c'est la même chose. Ouais, le que Mbujimai, Pasieleki, tout ça, crise, c'est normal parce que Kasai, boye ba déjà que ils sont victimes. Il y a Tshisekedi qui Kasaïen, Mobutu, zalaki na bitumba makasi na Tshisekedi. Asalaki pe que ba Kasaïen ba dans la force stay. Donc à combattre Tshisekedi, y compris les Kasaïens. Donc les Kasaïens, ils ont moins bouilli. En dehors de ça, Kabila pe aye Azuina nos poumons. Il y a Kasai, donc Miba a sacrifié un effort de guerre. Tous les officiers burundais, ougandais, rwandais, qui sont censés consommer Minduki, qui va négocier Minduki la moins cher. Miba est tombé en faillite. Kabila les fils aye et comme nini bateki Miba bakati parti bakesa l'assassin ba contrôle la kate diamant nyonso kendaka muta contrôle la kate ndenge to yoka ke dada mutayaka na butu hélicoptère daka azuba Miba ba diamant nyonso bakena ngo dada sikoto salanine. C'est normal que Kasai est à la moins problème ya mbongo ba nyokoli ba Kasayen. Mais à Sancerre les Ali, en dehors il y a Hôtel Gloria. La salle publicité, hein? Mais à Sancerre les Ali. Moussous. Bakasaye bakamwana bango à Sancerre. Botala ici que la moni à Sancerre ami balé. Na contre mutute polémique pesate. Biso tout ba communicateur. Na lobi boy. Na oya lobi que Jésus Christ akufaki na deux personnes à gauche, moko na droite. Ba apôtre. Muzo alobi akufaki na voleur moko na brigand moko. Mais nous sommes kolonga na Bible. Soto longola wapi, tokotika wapi. Bota la siko yanga na boni à Sancerre amibale. Regardez. Chers internautes, à Sancerre Ezali, pas de polémique. Hein? Na Gloria, oui, à Sancerre Ezali, et c'est quand Azalaki logé, à Sancerre Ezali. Donc, ils ont été que au Kunaka, ils ont à Sancerre Ezali. Mon frère, à Sancerre Ezali, na immeuble, il y a un pouce à pardon. Balobi na Mbujimai à Sancerre Ezali, hôtel Gloria, à Sancerre. Ouais. Ça va bon, no bango siko. Que à Sancerre Ezali. Ouais, Ezali. Mais est-ce que bien beaucoup à Sancerre? OK, merci beaucoup. Boyoki hein? Bakamo na bango à Sancerre te à Sancerre Ezali. Donc bo se renseignaka avant boloba. Et yokani tindika leki. Yewana. Olobeli ya béton. Voilà, chers internautes, je crois Botali, Boyokina témoignage, il y a Ndeko, alors que effectivement à Sancerre, il y a mis Balezali. Donc Naza contre les Moutouté, il y a information. Bon, moi, ça y a les Kaboy, oh, là, Tindika en live. Venez, Louakou, les Kaboy. Yozanan. Ah? Mutombo dietu ozana les musiciens obeta banze moni
Kabukulu. Bon, beta na bormo. Oyemba kapé. Oyemba kapé. Bon, yemba na beta na bormo. Bon, tout ça la plaisir na Jean-Marc Kabunda. Grand prêtre. Tolega. Ça c'est vrai, ça fait partie de l'équipe de... Vas-y. Ah. Mais il est en danger, hein? Boyoka, oh, dans live, hein? Tindika.
Voilà, bonne ambiance. Bayembeli Mfumwa Ditunga, béton armé, les présidents des présidents. L'ambiance continue, hein. Tout ça, on a tindika. Et après ma solo ya ascenseur, babeti ma solo ya Fumu Sabata. Mutabeti ma solo ya Fumu Sabata ya liwa Fumu Sabata. Ba yoka na Fumu Sabata te. Parce que Fumu Sabata ba ko dénoncer que azali agent ya ANR. Fumu Sabata mutu ayebi que azali mutu M23. Hier a beta lisolo ya Fumu Sabata. Non appelle ça qui autorisation. Voilà, bilobela. Alinga Fumu Sabata te. A critiquer qui n'est matanga et bembe Fumu Sabata. Bino me comprendre gité. Donc alinga rappel ngaité pour na Fumu Sabata. Na lobi sikolelo na poati. Donc alinga Fumu Sabata te nenga dans la sepela ki Fumu Sabata nenga kufi parce que Fumu Sabata muto alobeta masolo ke ye moi si na ye azalaki ndeko ya Kalev. Donc azalaki agent double, journaliste, espion, muto aner informateur. Oh bakangi asali 2 jours ala kana ba musku na ba fentera ka bakangaki. Mais da vrai ko kangati. Bolandinga Fumu Sabata mukolo oyo fallait ba kundaye, ezaki mukolo chef de l'état la na des activités. Awuti ko poser gerbe de fleurs na cinquantenaire, a katisi na ngambu pour na kopesa go, ezaki inauguration ya ba bisi ya sika. Ba journaliste bazala ki wala balandi pe mokonzi ya mboka. Ba combattant musu ba kepe ko assister na événement. Et puis le enterrement ba bakenda mingi te. Ata pe bokeyi 100 arolamuka ti. Nga na kendeki te pour nazala kite na ozonga bokomona na kino déposer gerbe de fleurs na tombe ya Fumu Sabata na koloba trop te bozela ba image ekoloba. Na yaki na Mbujimai mbala liboso na kutana na petit moko boye asala ka cirage, makina cirage te. Oyo to solaki na ye otala ngosiko. Na oyo salami après. Regardez. Tindika botala leki oyo a reconnaître nga apesinga mbote nga kuna bosani na tunie opeti nini ayebisinga vie na yebi yo donc Mbujimai ya liboso na yaka namonaka ye aosala cirage maka na cirage te napesi ye mbonga somba cirage mais botala peti nga évoluer cirage wana komi oteka na ba cigarette. Regardez mwana mayele donc a évolué. Napesaka ye moi talent moko, talent wana abombaka te aliaka te a investir nango. Voilà da ko progresser maleme. Donc lelo sikoyo naza obligé na pesa ye sous moi quelque chose pour la motivation, abaksa sur cirage ya chocolat pour évoluer davantage, hein? Botalati. Na bakse mo eloko, ya liboso ba bonaka te, mais ya mbalo bo monaka même. Petit Benda. Benda rat. Nyoso ya yo, hein? Benda. Voilà, yayo. Baksa ba cirage, vous amona maele, courage. Mokonza mboka pa chik ofele, donc kendaka pe chik. Yokani? OK, merci beaucoup hein. Et yokani. Et wan, petit Bendani. Omoni hein? Voilà. Tindika. Voilà, chers internautes, nous sommes de retour sur ce plateau mobile. Le plateau se déplace. C'est vraiment mobile et qui n'est partout. Donc, on est Mbujimai. Tout ça, on a parlé, on a propre bien parce que poto, mais là, Mbujimai. Sikoyo, bon dis moi na wana ndenge to salisa kié, sikoyo ça va. Bon, makama ko senga bambongo. Ko senga bambongo est partout. Même na Kinshasa bata déjà basenga biso bambongo. Kosenga mbongo za partout. Je crois que le portugais mo boetengama. Portugais wana ngeno yoko na Angola mais la kimaka Congo pour na kosenga mbongo. Kabila président. Donc kosenga mbongo ebanda kala. Mbujimai toka sai ekotele manango maleme. Mais tu appelles le gouverneur azali chef de l'état ko ya kobongisa awate. Kasanya azali yao, maweja gouverneur. Pour peut s'appeler bilan, pour senga pe bilan na ye. Ils ont fait aya et puis ceux qui font balinga ko tsaba bloka danger awa et on comment nini
tribalisme bono bongisa mboka na ye bomoni balaka biso bakonyata biso lokola bakayansa yango ebandi Fachata mayele ayebi ki azolinga banda ailleurs ki pa na ye boke tala ba maison préfabriquée ezalaki apona ba soda et tout c'est sacrifié na 100 jours toujours directeur à cabinet responsable baboki sango awa na Kasai voilà donc banzala eza partout bozolo bakutu na Kasai e bongo na bandundu esika wapi Kabila ache bakonzi ebele ya bantu natanga bakombo na kotanga te boyebi ba gouverneur ba premier ministre allez na bandundu boketala si ya kwa là-bas yemoka Adolfino ndako atonga na Kikwiti etangaka mai Adolfino atonga mama na parler na Kikwiti soki mai comme otanga kuna kutu il parler ingénieur Akima mai etangaka na ndako Adolfino wana nasaka na kota na kati la bachala mwana etu nasaka na kati wana mai soki etotanga kuna oboya Kinke Mulumba asasaka 2 pylônes ya Vodacom abengaka emene akino kobeta na wera nataki na equipe wana emene ya mutamemaka ngai Kinke Mulumba abomi bangombe azokabula ba villageois fo mona mulongo do bato kezo musunya ngombe bo papa lia ndako mo famille mobimba donc mulongo lokola banda na stade Tata Raphaël tina couloir ba dia koko imaginez donc tous les bayaka batanami ba ose kaka bazo musunya ngombe bolobele ngote ponani non botika bakasayen tranquille mboke ko bonga maleme Facha sali 2 ans yemoko Facha lobi bilan négatif parce qu'il a été bloqué c'est comme nous bose la Kasai dans 2 ans comme ndengini il faut attendre Micheline Moninga Malamu leki ya Claudel Lubaya honorable osepeli libanga yango euti Mbujimai awa nazolia kabeu nazolia musunya taba chibela belate nazolia musunya taba po taba Mbujimai daga na gumoko leki ba taba bandundu merci na bino tout botali tindika ya lelo ezalaki émission na ya suka na ozonga déjà ngena zabu na aussi cette émission na kota na avion lelo kaka na ozonga bazulinga jet privé na ozonga nanga donc lelo déjà na kini merci à trop merci na ba travailleurs nyonso ya DGI Mbujimai merci na ba policier nyonso basalaka sécurité na polygone na yemoko grand prêtre JC mon colonel mes respects sans oublier batupé ya ANR renseignement et tout au monanga papi number 1 ya renseignement bakotoyo donc chef de l'état kota na calme koto déjà renseignement fanda batuna biso baza kotoyo merci na batutu botali émission yo ces émission bakotoyo donc baluba nyonso beaucoup de love courage ata ba critiquer bino c'est pas un problème mais curieusement ba to critiquer bino moko za soki vrai muluba muso za soki musonga ya M23 émission Silio goodbye allez Malaba na Kinshasa Malaba lakini bye bye donc sona baluli boye bolo ba mais c'est ya kotonda mais il a pas secret ça la mo bokité il a pas secret mais avec grand tabalogie à côté ya Mbujimai bon bye bye peut-être ba moto na musika ngati kucheka ta maboko o batulanga équipe ba musuba na koto ba na tenue militaire wanya la sabango ezate c'est pas permis parce que baza ba officier hein, officier supérieur baza en tenue voilà oh maman mokonzi maman colonel voilà donc bobanga raté sur na koto na très bien sécurisé na ba policier baza la kananga ba batela nga na ba jardinier na ba lavandier donc na ba sous-lieutenant ba sokola ngo ba sous-lieutenant vous comprenez donc na ba sous-lieutenant na nga ba sokola ngo na ba lavandier koto donc sous-lieutenant ba sokola ngo koto na sokola rien bye bye